nyonso ozali kolanda émission na bino ba réalité à Kinshasa ngai moko ya bino pandisa mon elle c'est de kotambola partout la ville à Kinshasa pona oyeba nini ezali koleka na ville à Kinshasa lelo awa tozali na génie ou avenue génie kin centre groupe d'intervention de kokutana na colonel Kupale Fai oyo yimta simbi kin centre ou azo contrôler nous ba police na biso ba bina kombo ya ujana ndenge ya impact na idéologie l'autre pour awa nini oyo colonel Fai abenye biso lelo alobi azali na descente ya tokita na commune ya Makala pour tout qui ne koyeba nini ezali koleka kuna nini ezali ko se passer entre population pe na ba police na biso ya génie ko watikuna ba police nini na kombo ba bengi ujana tokende tolanda ndenge nini merci. Siamo con. Bien, tu allà di qui. Ici le commandant du convoi d'intervention Kinshasa. On connaît les honneurs à l'occasion de votre visite du travail. Communiqué après le parade. J'avoue, M. Lemba, Fakio. Armo Pierre. Amazon. Major. Mort. Hey. Yeah. Monte na binomba. Minga benga colonel Fai. Yokani. Vous savez la police dans un premier temps ezali ko kenge la population na biloko. Ayoki banzembo boyembi ou ezali ba chanson moko militaire auto yemba rapport animation. Yokani. Mais bit na biso ezali ko boma population. Bino boye pour nous battre la population. Toyokani. Na biloko na bango. Unité ya Jemi ezali unité d'appui. Boye awa pona ko appuyer. Major Azasi Malanga yaza mokonzi ya Makala côté territorial. Biso ezali unité d'intervention. Toyokani. Ezate ke soki baninga bake basal musala bakeneti Major ake bakangi batu bino je boke bo non.
ndenge wana te la police eza moko ekotikala moko ndenge atelemi eza ordre ya commissaire provincial aye mpona solola na bino biso toza gemi eza unité d'intervention gemi ekendaka te okende oyo kotambola pampa non gemi eza sur place mpona babengi gemi eke intervenir ezongi so mituka ezali gemi etambola makolo te gemi etambolaka ndenge nini na mituka yango abenga yango groupe mobile d'intervention toyokani tokosalela bamoyen de bord oyo toza na yango na boyi mobulu nayoka o gemi babeti mutu masasi o gemi babwala ya ngamangana na kipasi na major de la telemi awa wana aza boye ye aza boye non aza mokonzi na bino so likambo ezali akobenga bino oza force na ye nde aza mokolo mabele so abike gemi boya kwapuye nga ke twapuye ye tosisi makambo nyonso na kimia nazoloba bango bamama batata bana bazoyoka ngai awa nde bate bazoyoka bana na bango nde baza bakuluna bango nde abombaka bana na bango so polisi okosala mosala bino batele so boyaka o boye te mais ntango bi boye te ndako ezalaki boye te kaka bana na mino babebisi yango babuki babomi bato mbala liboso tozaki awa o mokonzi na bango ya la police aye pozwa ndako apesa yango mpa kone fai ekoma la police négatif oyo atina ndako te toye mpona okengela bino bima bakende komaka bamachandise na likolo na mokiko tambola te ndeko bazoyoka nga baza pembe nzinga na ngai na kombo ya commissaire provincial général Kasongo et na kiti awa mpona koteya bino komaniola bino ndenge unité d'intervention ezalaka ndenge etambolaka toyokani au centre côté le commandant Jémy Kinshasa on connaît les unités sont à la disposition dans l'air commandant pour la poursuite du programme normal. Bonne journée. Ah, mais ça. La police. Kongo awa muke bakoluna bakoya bapapi bato ya machete babotoli biloko na bato bazokuta bande ya kokima mais sur ordre ya Jean Kasongo lelo na bino nde acharge mokonzi na biso ya groupe mobile d'intervention baya koesale bapolisier pour que boza na kimia alors tokosala bino moi collaboration wana ezala entre bapolisier na bino population parce que biso na bino tozalaka lokola mbisi na kati ya mai voilà soki boza na mwa préoccupation mwa susi moko boye bokoyebisa mokonzi mpo akende koyebisa mokonzi na biso toyokani kati ya ndako atake kola mwana classe eza na 6e yango so bazwi mwana na kati ya ndako na butu aci batika nekile mwa mokebo bazwi bakee na ye soki bazwaki ye bato basengi patu na butu eza mwana kesa tanga na 6e batika na kati ya ndako bazwi baci batika nekile moke na kati ya ndako mwana mwa mpe azana na basi azana na basi. Merci na musala kitoko oyo groupe mobile d'intervention Kinshasa centre oyo ekambami na colonel Fay le moko bomoni descente ndenge totamboli tokomi awa na kati ya commune ya Makala ndenge nini aye kosola bilongo omoni ndenge asoli na bango ezali oyo balobaka aye kopesa bango morale
ya bayeba role ya mosala na bango ndenge nini ya kovanda na population omoni ndenge asoli na bango mpe atalisi bango mpe bandeko na biso ya bapolisier ya groupe centre d'intervention ya ville ya Kinshasa nde bango mpe bazwi temps na bango ya koexplike colonel ndenge nini mo balingonungo ya bana ya kuluna ndenge ezali koleka ye mpe atalisi bango na point na ye alobi mosala ya la police ezali ya kobeta masasi te ya koboma te boyebi ke biso tozali na groupe ya intervention tosala mosala kitoko omoni kuluna tanga ye neutraliser to présenter na ba acquis de droit po mosala eyebana kosala malamu merci na colonel Faye ndenge ayambaki biso mpe azwi biso ata mona biso omoni na suka ndenge asonela bamama na mama azwi temps ya kofélicité mpe kosenga ye bamerci na ndenge atindeli bango groupe d'intervention oyo bazwi siège ya sika kuna na komini ya makala mpo mosala sikoyo ebandi kitoko mpe bakomi na kimia depuis colonel Faye adéploye bapolisier na kati ya makala ngai na bino tokutani tolembana te na émission na bino barialité ya Kinshasa osabone toujours ebele na canal Kin télévision merci na Pati Ntsumbu oyo azali komonte image oyo avec impact na idéologie merci na Rachidi oyo asimbaki caméra merci na chef direct na ngai merci na le grand coach Zulu oyo tozali kobenga ye je suis Funa na ndenge azali coach ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya mosala ekontinuka